Tango infweni bana bilaka yo mwana elaka tango na ye kokieke toteli bapoete tokango na ko ya solo bandeko bana ngomi ekolo Congo tango na biso ekoki oyo ezali télévision lolaka ya mvuluzi kimbango, la chaîne qui vous informe, chaîne oyo informaka bino basango ya solo sans tricage, sans parti pris, sans isme, sans tribalisme, pona biso tokowa pona ekolo likambo ya mabele. Oui, likambo ya mabele bandeko ya solo ke bankoko baloba likambo ya mabele batekaka mabele te. Soko teki mabele ya solo te oza moto lisudo komi nyama ya solo te bakoko teka mabele te. Donc c'est à nous ya koyeba kotia valeur ya mabele ekolo Congo paradis oyo nzambe atikela yo ato lembi bansenima na ngai okolemba te ngana kobana ko frapper yo ata oluki koluka paradis ailleurs okotrouver te. Paradis c'est là où tu es, c'est ton pays. Paradis Congo mboka na yo paradis. L'ignorance, manque de connaissances de salabinoke. Oyebi na otozo luka paradis ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. S'il vous plaît, vous croyants. Oyebo kene église mikolo tout na pasteur na yo paradis ango bakeza wapio. Ne pensez pas que paradis na likolo a. Muta kosote paradis likolo te paradis ezali awa nzamba kela mokili. Paradis eza awa na mabele. Tuna ya kobisa okelo paradis ezali Congo mboka na yo mboka bankoko na yo. Et voilà sala tuke bamindele bayebi yango ba étranger nyonso bayebi eloko nazo bela bino awa bayebi ke paradis ya mabele eza Congo. Et voilà basala batika biso na kati ignorance poto yeba na biso tezo lukaka hier to bondelaka to fuka maka to chaka maboko likolo po ete to belela nzamba so biso na paradis. Par quel chemin okende na liwa yoko lingaka liwa te oyo kufa te oke na moyeni oke na nzela poso obeli mukelu kisi. Alors chemin ni ko memo na paradis. Donc ezate paradis kaka Congo wana bundela yango bundela ngo po ete bana na yo ba profiter pe na paradis, les autres en profitent na kosa binote ba msusu ba profiter kana ngo kende na Virunga na pata Virunga apartheid na kati ya parka Virunga yo mukolo mboka oyebitege paradis yango wana. Tu es à quelques mètres de là. Oyebitege paradis yango na kati ya Virunga kende kotala neige kuyaka carte chez kuna makamutu za kuna bonheur na bonheur baza à l'aise comme bon boza ba ignorant laissez-les discuter là-bas ça la biso kuna biso za bien awa ils sont à l'aise yo futa facture pour maman au courant futa ya mai ba futa combien 2000 2200 2300 1800 1500 et 2 jours après tu n'as plus rien dans ton compte, tout est parti dans la facture. Esclave Moumbu, tu es là obligé au fouter que zéro au venir au salaire la bango même à koko tombo la kabango koko no moko sokola été o melisa e maite me koko baninga ozoko melisa e maya yo so batune koko ngo salite ba koko bandoki wana na kene wapi me koko bande yaba ndeko misusu oyo yo komisa e koko na yo oyo tretaka pona mbongo esclavagisme. Voilà esclavagisme to senga na bino to bimisa bino ebele na kati na bino bodinga ko bimate restez là-dedans et vous allez chercher paradis ailleurs nzokate ozana paradis mboka na oliko bundela ngote. Voilà mes chers amis bana somi ekolo Congo toyaka wana poete to pesa bino information oyo ezali koleka na mabele ekolo Congo. Na mabele ekolo Congo to bisaki bino na kata Kinshasa ce qui s'est passé ce matin na kata Kingabwa ba démanteler ba déboulonner
réseau ya Chilombo. Chilombo qui nous a dit, il est là, il fait tout pour déboulonner Kabila, mais bien au contraire, Kabila, avec qu'on déboulonner, Kabila déboulonne les réseaux mafieux ya Chilombo. Alors, suivons en image comment Kabila a déboulonné réseau mafieux. Voilà les réseaux mafieux à Chilombo et sa bande, chef de bande, Otobengi Jekoko, va déboulonner les réseaux Bango, Bango, baza en fuite la police, Azo Luka Bango, Azo Luka ba commanditaire, Azo Luka Bango, mais la police vous aussi, allez arrêter Chilombo, non? C'est lui le chef de bande, vous cherchez qui encore? Il est là, c'est lui le chef de bande, c'est lui le commanditaire, c'est lui le numéro 1 de l'IDPS, c'est lui et Kabound, ne cherchez pas loin. Ces gens-là, Bango Basana Bino et Longo, ne cherchez pas loin. Donc il faut aller arrêter Chilombo, arrêter Kabound. Ils sont là, les chefs de bande. Oyo, Basaliko, Kocha, trouble na kate kolo Congo. To senga ki na bango ndenge to sabina na moike, to ebisa ki bango ke, to benga na bato yo. To benga na batuti, ce sont nos amis. Il faut to cohabiter na bango. To mesen na bango, to vanda kana bango, pour to benga na bango. Baza ba beau frère na biso, to ba na batuti, to za na bango longo, restons ensemble. Et to cohabiter na bango. Voilà, ils étaient d'accord. Bazo ba kombo na bango nyoso, ba pesa, et pa ya banani, et pa ya batuti. Batuti ba kombo ba kabongo, ba komba ilunga wetu. Ba koma ba kabongo ba ilunga ba nani tout bazo ba kombo nyoso. Eh danger. Les dangers vous guettent, mes chers amis. Et je clignotais, vous allez vivre. Et l'homme beaucoup bisanga que papa sera travers les hommes alwa nganga tozana mboka na biso tebe sike kendate et comment na maboko ya batuti. Voilà, beaucoup vivre yango. Mes chers amis, balançons mes Congo, les nouveaux riches. Les nouveaux riches to benga kabiso na mabele Congo, les nouveaux riches sont là. Qui sont ces nouveaux riches? Ah, les nouveaux riches tournent à bango. Tournent à bango et koki. Ah, bah biso papa tout ce qu'on a nous il y a solo tu peux savoir l'information mais il y a solo toute une information que les nouveaux riches depuis qu'ils sont au pouvoir voilà bah pessi mot d'ordre que oui baza bana besoin que mon al susu nani botan une image bilan des moteurs à Bayembo. Voilà, bamboua nyonso basili na kata katanga chasse en bois, donc bois commerce en bois, ne cherchez pas à vendre ba mouton, ba vache, ba nini, vendez les chiens maintenant au komona ya solo ke kuna ba lobby commerce pesi mbwa bowi kaka bambwa ndebo to baza ko tekela bango ba commerce chasse aux chiens na kati ya Katanga na kati ya Kasumbalesa à gauche à droite mbwa bani ko mona so mbwa le kate mbwa aza susu et soko leki okuzana mbwa no kuna kengela kaisinote akei. Voilà mes chers amis, Kinshasa toke l'information na biso na Kinshasa. Kinshasa plusieurs associations ont été éliminés. Tolobaki yango. Tolobaki, comment se fait-il que l'ambassadeur criminel oyo ya Rwanda, oyo azalaki na Afrique du Sud, oyo a commettre des crimes et des crimes na kati ya Afrique du Sud et ba sud-africain ba benganaki ambassadeur wana et ba Rwandais ba souhaitait que comme il a fait un bon boulot, il faut que l'ambassadeur wana aille na Congo pour asala musala comme il faut. Effectivement,
asalaki aye na mabele kolo Congo tomonaki Chilombo ayambaki na tapis rouge amoni ve mutu viens c'est vrai tu es là mais Chilombo était au courant que l'ambassadeur outi Afrique du Sud abomi batu ebele na kati ya Afrique du Sud. Ce n'est pas pour rien que le Sud-Africain va bengani et Congo et Limaki. Et voilà, tout le monde va crimer maté belé na kati ya Kinshasa, baté belé ba limwa, baté belé ba empoisonna bango, ba koufi mikolo leki awa, nzokate c'est l'ambassadeur, en ça c'est ça le boulot. Et alors, association, ONG et sangani ba lui non, soit to ladika Chilombo, soit ladika gouvernement oyo et qu'on ça pas si il faut tous se mobiliser. Et voilà, l'association va se mobiliser et la société civile va s'initier ma pétition. Il faut pas chasser l'ambassadeur de Kinshasa. Il faut pas benganaye aussi na Kinshasa, c'est un criminel. Voilà, Félix Chilombo ayambakaye na tapis rouge et dans l'entretemps le même ambassadeur yenem tano sala crime oyo na kati ya ekolo Congo depuis peu de temps oyo akomi na kati ya ekolo Congo ba crime elekito. Et voilà, bandeko bazo luka ndenge nini bako kanga mutu wana. Voilà, oyo tueke poto sabino makamonini eza koleka wana. Bandeko, tourna bino na nekokite attendez. Voilà, tokei wapi, tokei na mboka Buta, na kati ya Buta tomesenge bino satellite ekweyaki na kati ya Buta, na kati ya Kisangani. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour ya histoire ya satellite? Écoutez mes chers amis, tous en a communication bandeko, va expliquer sur la situation qui se passe là-bas. Satellite wana o ekweyaki en ce moment ba garde républicaine oya Chilombo a dépêché bango rapidement ba kenko protéger satellite wana. Nzoka te bandeko boyoka ce qui se passe là-dedans. Cette histoire à satellite, les gens propriétaires oya filière Google sont déjà installés tout près à quelques 50 km, il y a Liewana Oyo satellite Koyaki. Baza installé dans Mboka, Bokapo. Bokapo, dans le village Bokapo, les Pakistanais et les Américains, soi-disant, et les autres, Baza déjà installé Wana. Voilà, appareil Wana, et c'est là qui a Bango. Bango, nous avons été cautionné région pour tester ma matière, ma minéraux, et ça wapi, Baza traverser Rango. Est-ce que le gouvernement du Congo est au courant que bapesaki batu wana autorisation bati appareil na bango na zone wana elukaka toyebite mettre confirmer que c'est le gouvernement à Kinshasa est au courant, c'est pour cela que ba dépêcher garde présidentielle et qui ndeko sécuriser appareil wana esika ekwei. Donc voilà, société wana bakolo appareil wana baza déjà installé à quelques mètres de ce lieu là oyo appareil à quelques kilomètres esika appareil wana ekwei ya wana ba yeba kike appareil ba bango landa bango telekidango, c'est-à-dire que appareil bango travailler déjà dans la région et bango kanga déjà ba photo na kati ya région avec l'accord de Kinshasa de Chilombo. Bandeko cherche à savoir comment autoriser Kibango, titre d'appareil wana et ça là. Et voilà l'appareil qui est allé et contaminé Batouba. Voilà mes chers amis, Bolimbisi, tous en choité, tous mes sanana, wondenge wana poete, ya solo, appareil, tous mes sananango, malembe. Voilà bandeko, tous en continuer. Voilà pour les sabino, ba nouvelle oyo, ya. Ils ont les karakati à Buta, donc l'appareil là, ils ont qui commandé et ils ont avec la complicité du gouvernement du Congo. Le gouvernement central est au courant, il y a l'opération Nyoyo, Batouana, fidèle wana ya Google, et c'est là qui ils ont le sala, na kata région, na pointe ba tester ba minéraux, nyonso, na kati ekolo Congo. Donc ne cherchez pas loin, de bino de chaque. Ceux qui continuent, qu'on espérer. Na Chilombo et cause encore grave. Batu bako kufa na donc na nyonso. Alors mes chers amis, il est temps binomoko boluka to ba ndenge nini to se débarrasser avec cet homme. Voilà, merci na bino poete to luka ndenge nini to yeba ki. Encore une fois, tokei wapi tokei na kati ya province. Na kati ya province, na kati ya nord
et Sud Kivu toyebite ceux qui sont allés na kati au Congo pour ils nous ont garanti que enseignement et ezalaka ya ofele d'après ningi balobe la biso. Mais chose étonnante que tozoko yokake na kati ya Nord Kivu balobi bana oyo ba parents baza na kati ya chômage. Plus de 95% de vos parents sont dans le chômage. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de moyens, mais ils forcent à les classes. Et alors, il faut présenter examen d'État. Alors, il y a des collègues qui sont Nord et Sud Kivu. Dans Nord et Sud Kivu, Toyoki, Mibeko, échanger dans Nord Kivu, avant de participer à l'examen d'État, il faut payer $45. Dans Sud Kivu, avant moi de participer à l'examen d'État, il faut foutre $25. C'est quoi cette histoire, Chilombo? C'est quoi cette histoire? Donc, voilà, on comprend rien du tout. À l'éducation nationale, c'est quoi? Donc, le Nord et le Sud, au Bokaboli, tu dois comprendre dans votre pourquoi différence a pris. Expliquez-nous un peu. Nous sommes là pour la Moussabino. Bokeba, et la normalité. Comment? Parents, on a mis quelle différence? Donc, dans le Nord Kivu, donc, on a millions isolés, bazana, balela kana or, et alors, il y a un Minerval, droit à participation à l'examen d'État, 45, et dans Sud Kivu, 25. C'est quoi cette histoire? Vous expliquer Bissou Yamopo et Salamate dans un même pays, et vous savez la différence. Voilà, tout est bango miso. Alors, Tokeyi na kati ya Sud Kivu. Na kati ya Sud Kivu, plus de 60, excusez-moi, plus de 26 civils, Oyo, Babomaki Bango, par la MONUSCO. Tout le la vérité, parce que là, on change tout passe à beauté. Tout le baka tout droit. Alors, quand les gens, bako sarabiso, oh, balobi, oui, na Sud Kivu, babomi 26 civils par ADEF. Non. Faux. Les ADEF n'existent pas. Les ADEF, ce sont les gens oyo bazali recruter na MONUSCO de mercenaires bazali recruter dans le pays mususu. Alors, baye na bango na Congo benga bomba ADEF oyo to bebi te ke ba sauté ba Ougandais wana bazalaki hostile et pas ya président nani Museveni te ke bango bazalaka sauté ba koma ba koko ba lemba na bango. Mais MONUSCO continue l'ONU, pas MONUSCO. L'ONU continue à mentir. Pour déstabiliser le Congo, ils utilisent ces gens-là, contre le Congo, les citoyens pour exterminer la population à Bantou. Donc c'est ça l'objectif. Exterminer nos populations, Boma Bango, et voilà, les ADEF ne sont pas des ADEF. Parce que dans le village, Otobengi, dans le village, Mapasana, na village, Mambo, na territoire ya Beni, voilà, ba maman ba suki baye ba kati bango mike baye ba ki côté wana ba soldats autodéfense bazala quitté, ils ont profité d'aller massacrer depuis avant-hier na hier, ba massacrer 2 jours ba civils na kati ya Moko Tobengi na kati ya Mampasana. Voilà. Baye bango moko ba lobi nini que non, il paraît État islamique est revendiqué batak mingi oyo ezako leka ADF nalu nakati na ADF pardon nakati ya Congo. Faux. Mes chers amis, faux. Ne suivez pas l'argument wana parce que là c'est la communauté internationale soi-disant l'ONU oyo na MONUSCO balimbe échappé nango parce que sont dans ces coups là. Bon mona ki bimatu tshela kibino babomi batu tomoni bango avec des cartes d'identité. Il y a des réfugiés venant de Burundi, mais dans front. Donc, bango bazo recruter bango, baye na bango basali l'air basali babomba bomi batu. Après bakosi ADEF, les ADEF n'existent plus. Nakati babele kolkongo, bakomba vieux mo fatigué, bako sala eloko moko. Donc, si Nassim expliqué bien plusieurs fois, ceux qui voyez que balubi ADEF, tcha déjà direct on a mutuno que ADEF égale à MONUSCO Ngomino. Donc, MONUSCO de Touti, on les appelle les ADEF. Voilà, vous êtes informés dans Onyonso, Ezakoleka, Namabele, Yekolo Congo. Mes chers amis Bandeko, Tokeina nous, qu'est-ce qui se passe dans Katia Mali? Dans Katia Mali, Bandeko, Oibayoka Kike,
président wana mbotala ndako wana boza komona na résidence ya mwana ya Ibeka bapopulation basiliki bake kopie résidence na ye ndaku ya mwana ya Ibeka. Voilà, donc, belle gueule nyabala. Donc, comme pour être angalo, il m'a aimé rendre à bon. Donc, t'as pas tout. À ce moment-là, il m'a dit qu'elle m'a mis mon rendre à tout. Mon rendre me fait mieux pour le coup, t'as me fait mieux pour le coup, t'as mon jara qu'elle a voulu à tout, avec la télé, avec la bon. Voilà, comment on règne pas tout comme ça. Voilà. Mon jara qu'elle est. Voilà. La résidence ya mwana ya Ibeka nyonso ba population ba dévaliser yango. Donc voilà, il m'a t'as pas couru de fleurs, n'a tout donné. Il m'a souillé, n'a pas palais. Donc dans la maison romulo. Il m'a couru on n'a pas couru. Il m'a maison blanchie. Ni Karim la minaya. Ah beta. Il va voir Karim faire. J'ai lui faire Aniki. Ni Karim la minaya. Eh wa bete. Oh bro. Voilà, les populations maliennes viennent récupérer leurs biens au Ezraki confisqués et pas il y a Oyo, il y a Mwana, il y a donc quartier Mobimba nyonso va dévaliser biloko nyonso. Voilà la population en colère va dévaliser ndako nyonso ya fils ya Ibeka oyo président malien oyo anyokola ki ba malien pendant plusieurs décennies. Voilà kanda ya peuple na tango population tomboki ke bonyokole mingi mukolo ya kotomboka ekozala pasi. Voilà bandeko na kanisi bomoni photo to bino ayu oyo ezali ba mama oyo basimbi minduki. Pona nini toche photo wana po ete tomeka kosolo na bino elongo ba mama basimbi minduki na West Africa. Donc c'est-à-dire que les mamans sont décidées comme les cas du Congo. Les cas du Congo on a constaté que ba papa mingi lelo bazali donné na katia corruption. Bazali donné que ba pesa ba onka ba miette po ete ba mela bière. Ba mela bière ba ke ba flat hotel. Mais bazo ba teke bazo corrompre bango. Ba pesi na kata corruption, voilà mboke za kokende. Soko tuniye mais to mesana na bisote, ma mesana na ye dans l'entretemps il t'appelle pour te demander l'argent. Tindranga quelque chose comme petit. Ndeko tindranga quelque chose comme la melata bière. Kaka il pense na bière. Mais bazo ba teke bazo kosa bango na biloko bazo pesa bango comme bière. Donc balongol ba cerveau na bango na bitu ba tiango na libungu. Mes chers amis, surtout bien les bali, lobby beaucoup regretté parce que surtout les jeunes. Na yende suko dem sabino ba jeune. Ba maman na kanse mingi ba komiko telema mais erreur moko ba maman pour na ba telema bazo landa makambu ya opium du peuple, la religion. Alors, la religion est freiner ba maman na biso na kati ba christianisme na kati ekolo Congo. Moi ba telema zate quelques-uns parmi bango bazana corde na kingo oya ba pasteur ou bien abunde l'avenir à bana na ye pasteur akangaye a préféré a quelque chose a de ça facilité ya kindumba pour être azwa quelque chose à les bana mais moya bunde la mboka ezate motoyo azo sala ke bana ne ba nyokomaka famille ne ba nyokoma azo mona ye mais moya toucher ezate orobisa ye bo sala ba nkomo ba tuti rwandaise l'air ba yaka na Congo ba kota ba bomela biso ba généraux ba nani.
bino pone bosalaka te yo tinda yake kuna akende kosalaki ndumba babomie mpe na nsima ndumba wana bamama totei bino totei mpe batata il est temps tomoni ke bamama bozwa responsabilité na maboko po ete sino te bana na bino bakozala na pasi lobi bomoni bandeko na bino basi na kati ya West Afrique basimbi minduki baza kobunda basimbi minduki babundaka ozoka mobulu ezala kuna mingi basi bato babundaka et alors bino na kati ya Kinshasa na beglise meke nzoka te source malheur ya misère na bino nde wana alors papa mafolo na kanisi ozoka biso papa mafolo soko koyana na lombango po ete obisa biso likambo oyo ya satellite wana matière nini eza na kati wana oyo ekoki empoisonné bato eza très dangereux voilà papa mafolo na kanisi okoko benga bandeko mosusu baza na besoin ya kointervenir bakoko benga après papa mafolo voilà bandeko tozali wana po ete topesa bino bamakambo oyo ezali koleka na mabele ya bankoko na biso po ete mabele na biso moko tozali na devoir po ete tosauve yango papa mafolo tozosela pele na yo aquela coisa estava aqui. Só o paraíso. Voilà papa mafolo. Alors papa mafolo lo sako pa na yo. Maloba omboka yo. Lo sako papa sayala lo sako bandeko bena Kongo mama Kongo na pesi mbote mingi. Na kosepela mingi soki na lobile kombo ya nzambe mpungu matondo mingi na volusi kimbangu mama kimpa pita. Ona sinabanda na koyebisa biso bino bandeko nyonso ba mama boyebaka bien que tozali sur le pas tokumi na temps oyo balobelaki volusi abetaka sete je le chasserai par la force bamata bakita mama kimpa vita loba bakota tozozela ntango je pense au début de l'année tozalobela autant akota bozomona basatelite baya tokotala esika bakobima ya solo papa sayela na mutuna wana satellite wana information batindeli ngai na ndeko moko asalaka esika moko na barusse na ba-ukrainien barusse wana balobi eza lokuta que bien que bakomi kuna na baétiquette ezali satellite russe ezali satellite ya NASA na Google. C'est-à-dire, bango bato basali biloko wana mais danger nango eza nini? Matière radioactive ezali ya plutonium. Plutonium, durée de vie nango ezali de 4 wana barishi bato bazoloba. Bango mpe basala service militaire. Balobi durée ya plutonium travaillé ezozwa de 4 à 5 000 ans. À 500, à 500 ans. Donc, ici, on va travailler. On les a mais on va travailler déjà de chez Wana. On les a dit au Moulaï. Balobi, pas s'approcher de aussi parce que la radio active Wana est très très dangereux. Sauf que le continent d'autres, ils ont pas. Donc, ils ont plutonium, va travailler en haut les restes, papa ça y est la lobeli, et où tu vois, ils ont ça la nini, ezali NASA na Google. Bango batu basali eloko wana. Information balobi batumba yango te parce que lobi tunu précipitaki na papa sayela tomona yike batumba yango balobi non. Soki batumbi yango ba radiation wana, radioactive wana ekokende na mopepe ya moto ekozwa circonférence ya monene. Donc eza mabe. Balungula ngo kaka ba responsable na ya bango ezali Google na donc ce sont les Américains balungula ngo mais ya mi bale na koyebisa bino boye ezali signe que nyonso bakosala bazozwa échec ezalaki eloko moko toyeba ngo te mais soki ezokweya malamu po toyeba intention na bango ezali nini mabende Chilombo biso tokoluka te ke azo comprendre te Chilombo aza na ye mutu te
kolakisa ke puissance moko akotikala libanda te ntango bitumba oyo ekosila. Il faut Congo amela ma puissance nyonso pour Congo etelama, Afrique etelama. Dans cela, nazo kobakisa makambo ebimaka na bakoko ya bakenda. Nani Molele alobaka père d'avin ayebisaka ye Pierre Molele biso bamindele toye na mboka oyo tokobima te. Kasi plus tard mboka na bino mokorécupérer yango, mais ça ne sera pas sans coup férir. C'est-à-dire les abitumba bobanga ngote mboka isa biso, nous sommes les souverains. Yamabele wana, nous sommes les héritiers. Pas pour ma biso les kamute, mais nous sommes immortels. Nous sommes les immortels. Toko si la tête, toko potama. Mais botinga makaka na bitumba. Na kobakisa moi commentaire moke na dossier moko na moni awa, c'est toujours cette banasi oyo balma et comme les sous makambo ya inga bazolo baker balma par une société construction moko consortium d'entreprises allemandes représentées par un groupe Avagnon pour le développement. Il y a Inga 3 en dehors, il y a Inga 3 Balma Balingi Sala va créer usine moko ya production. Il y a hydrogène vert qui est en dehors. Il y a Autriche, pardon, il y a Australie. L'Allemagne recourt aussi à son exportation en RDC pour le bien-être, soi-disant, le bien-être des deux peuples. L'éviter, ce qui m'ont dit à Kabila Bisso déjà. Et ce n'est pas la première fois que l'Allemagne est en Wana. Je vous dis encore une technologie automobile pour le Balma Basala. Et ça, il y a pas beaucoup d'habits au Babumaka, Balma Babumaka, Nabitumba, ya Anguilla. Il y a Vitakanga en 1665. C'est toujours les Allemands, Babumba Maka, et c'est toujours eux qui nous tuent, Batiaka, Bazoba, le Babel, Dava, Français, Ligoki. Voilà ma camo, na yenamo, comment commentaire mon, c'était pour la paradis. Makambo paradis au Lobeli. Sauf qu'elles à quelque part. Jamais Congolais a pu qu'on soit visa pour qu'il n'a paradis. Alors, Bino Bato Sambila, on a quel Lola. Alors que Lola est Zanda Kunayo. Ok, pasteur a ruiné yo, a yéchoka aucun Lola. Aux autres qui kamabele na yo, Mondela Zosa la toya ozwa, yo ozo luka Lola, alors que Lola est allé mabele, yabako konabiso. Oyo biso tozaba héritier absolu. Montomoko akoki obimisa biso te. Lokula bango bazoya kokota. Bakota. Mais soki bazalaki bazala makasi bazwa ya Kongo mobimba bakenda ngo na kota. Mais bakoyeba kimbangu azozela bango. Mama Kimpo Vita azozela bango. Nyonso ezalaki ya kokombama ebandi kobima na mpwasa basatelite banokwea. Ekweyi nanu te. Pasteur, ça ne sera pas sans coup férir. Vous nous savez, ça a déjà. Je le chasserai par la force. Nous ne sommes que manifestation. Il y a subtil, il y a milimo, oyo, et je vous mais je demande à tout le monde, votre distraction ou la naka politicien. Ba église mobima eloko moko ezali kuna te bozoko lekisa tango pamba bozoko lekisa à propos makambo ba école papa ça est là c'est eza alibi c'est ezali illusion ba école eza ya yote ba école eza ya ba occupant ya ba catholique ba protestant ba ya na poto ba yoko sala ba école yo oke no ko ba ke eza la gratuit ba to ba ya na école po eza gratuit. Mais il faut être, je ne sais pas qui le moura batunaye, on va comprendre le. On est toujours sous occupation, nous sommes télécommandés, téléguidés. Bon, on va pas faire des choses antidotes pour comprendre où est-ce que nous sommes. Je pense que papa ça là, ndamu mokela zalaki nango yango wana, ya kubakisa na moi commentaire na sali, et puis à défaut, ce sont les mercenaires. Il y a
Effectivement. Matondo na pesi matondo mingi na bino nyonso ndenge kutokotaka engeka Matondo papa mafolo ya solete bana somi ekolo Congo biso moko nde bakolo Congo biso moko tozana devoir patriotique et soki bolingo na mboka ezali nde na kanisi bazosaka na biso te bazosaka na biso parce que bazo manipuler biso par quoi par notre propre argent notre propre minerai. Et ce sont des miettes oyo bazo présenter biso yango bazo sakana na biso mais toujours le belabino tout le temps les gens ne comprennent pas bazo kantake oui en suivant Hippolyte Kanambe a repêché bango de millions pour gagner vie na bango. Vous savez ces gens là il n'a pas même $1 sur lui. Hippolyte Kanambe Kadogo il n'y a pas même $1 sur lui. Vous pensez que Hippolyte ou na staff na bango bakoninga yo comme na bonheur boyo kabande ko sabino boyebi ke code de pesama milliers na bango ezali imperméable c'est-à-dire que congolais ya solo ako comme millionnaire ti eza bien codé ceux qui congolais ya solo ako millionnaire donc ako bundisa bango donc to bundisa bango donc basala tout que congolais ya solo akoza na mbongo te soka na mbongo bazo contrôler yo bayebi ke koleka niveau moko boye après ba ko diminuer yo et puis bazo contrôler que o meka ko kota na activité moko te oyo ezo lié pour défendre mabele na yo mboka et combien de fois tawo bino bandeko hein toujours côté ya bino bandeko boyebi yango ke ba mbongo tu bozana ngo bakosa bino bochango na ba paradis fiscaux bochango tout eza sous contrôle yebaka ke lobby okozwa rien okotika na rien comme Mobutu atika rien comme Bokassa atika rien pour na banana ye yope o ça la différence mon côté bazo kosa yo bachilo bazo kanzaki ngana ko sala extra la vimi sur matama na libumu akanti ko sala extra non nzoka te bazo landela yo de près na batu na babi ke non qui est proche qui est qui mbongo nazo chawa azo na Belgique na Suisse ok laissez-moi bazo contrôler yo lobby pouvoir elongwe yo papa maman okolela okoloba tout ce temps que j'ai perdu là moi j'ai pensé même ba Hippolyte asa kolela parce que déjà que ba milliards oyo azo anyokola ba congolais pour rien bakosa ye akosi en servir na ngote bakobotola yo yango nyonso tango ke maposo na yo ezali moindo bayebi ke baza to bazoba bayebi ke bazoba parce que omona te mundele moko azu mbongo na poto ayibi ayeko tchana Afrique omona komone nani nationalité nini komone iza wapi oyo azwa mbongo na poto ayeko tchana Afrique po evoa misabino etongela bino débile l'économie na bino mais tala bino buzoba que les Africains tozo ebate bon message na kana buzoba pour la inconscience mais tout est ça la kate vous êtes tous des ignorants et les autres qui se croient qu'ils sont des intellectuels ne sont rien azumbongo mbango je dois mettre ça quelque part en Suisse parce que je dois acheter des villas à gauche à droite en France et partout papa maman okolela okozwe lokote et tumbu na yo nde yango wana bokingai alors bandeko oalingo bakisa quelque chose na téléphone po bi numéro na bisa téléphone bo retena kango obengi opesi argument na yo to suggestion na yo o nyoso za nango sur l'actualité olobeli bandeko mususu bayoki voilà to tikel na moi 10 minutes oya ko bakisa quelque chose to tikel bino bobenga ce que lo bakisa te voilà to yaki nango poto pesa bino actualité na biso ya mokolo yango wana donc bandeko oya na posa ko benga pota abakisa quelque chose abenga pote aloba nini a passer ko passer message na bandeko oyo bazali ko yoka pote lobby to kwena libulu te oyo bandeko batiela biso yango misu bazo kanza laissez-les ces pauvres là biso toza ko tonga te biso toza bien moko na yoka tini vidéo alobi bino bozo sala ba discussion bozo loba kuna biso tozo tonga to bien ba mbongo se tondi na ba compte na banque na poto à gauche à droite okolela voilà papa lo sako epai na yo ndeko allô ndeko Elvin oui lo sako epai na yo Zéla, pardon, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est
azana ligne moko na yo ezo calé. Voilà, soit yo kata au ticket, bon voilà la canne maintenant c'est bon. Allez-y. C'est bon. Bon, Voilà. on a l'oublié boy. D'abord, à nos dirigeants en Afrique, nos dirigeants africains, ngana koloba eloko moko simple. Eloko moko ya malonga bakosala mpona biso eza te. Il ne faut même pas compter sur eux. Donc, ezala na Congo, ezala na Mali, ezala na Afrique mobimba. Tous ces présidents-là, ils sont au sort de nos ennemis. Effectivement. Ce sont nos ennemis. Donc, ces gens-là ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour les intérêts des Mundélés, pour les intérêts des Blancs. Donc, tout ce qu'ils font, toutes les décisions qu'ils font, tous les partenariats qu'ils font, ils ont un business personnel, affairistes. Ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des affairistes. Des gens qui viennent pour s'enrichir, qui ne se donneront rien. On ne gagnera rien de bon avec tous les business qui viennent nous ramener. Oh, des investisseurs. Chaco, ça fait des siècles. Investisseurs, on n'a jamais rien vu de normal. Nous, on n'a jamais rien gagné dedans. Tous les partenariats qu'il y a en Afrique, les Africains, on est toujours perdants. Parce qu'on ne gagne rien dans les accords, on ne gagne rien. Donc, Nana Olomaka, simplement, il n'y a rien à attendre des dirigeants africains. Changement, il y a Congo, changement, il y a Afrique Mobimba. Plus on est dans l'incarnation Nango, chacun d'entre nous, on a notre part à jouer là-dedans. Si demain, on veut un changement, il faut d'abord changer où il n'y a pas Nayo, il n'y a pas famille Nayo, il n'y a pas proche Nayo. Le changement commence d'abord chez toi-même, commence chez nous-mêmes. Après, il faut se diffuser. Donc, si on veut le changement, au bandana, il faut changer Yomoko, il faut changer idéologie, il faut changer façon Nayo Yakozala. Il faut se combattre. Le combat, il sera long, mais la victoire est certaine. Ingeta. Merci beaucoup, Jacques. Ingeta, merci beaucoup Ndeko Elvin. Yasolete Nakanisi, on a fait un bon boulot que je tiens vraiment à féliciter tous les Otokobenga, les résistants, combattants de toute l'Afrique, Bravo à vous, parce que tout le monde déjà que le boulot qu'on a fait aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a compris. Moutou Makasi, mais a échoué Nango. Emmanuel Macron a commis Kizengi. Lelo a évité quoi faire. Et voilà, continuons dans ces mêmes à lire. Tous les Africains, totalement, il est temps. Ce n'est pas seulement Emmanuel Macron lui seul, mais ils sont nombreux là. Ce qu'Emmanuel Macron a dit que Zonga, je me souviens encore en époque, les Américains qui mal vie dans toute l'Afrique. Les Américains vont sentir comme un sentiment anti-américain et rené qui en Afrique mobimba. Les Américains, les monaki, bomi moutra bango vont traîner dans la Somalie, les Américains kima kimbang. Et alors, cette histoire-là, les Français, ils ont compris que, attention, mais ce n'est pas seulement que les Français, c'est beaucoup les Occidentaux sont là profiteurs. Alors, à tous les Africains, de quoi nous sommes capables pour défendre notre sol. Merci. Kimbangu, Papa Kimbangu, Malwa et Panayo. Oui, Papa, ça y est, la nation, si Marathon na Mfumo Kimbangu, le lingue, il faut faire qu'il biso pour na ou ya biso école. Papa, ça y est, la soki na kolobelo komoko, malamingi na lobaka malobanai et bazara sur bakamu etali molimo. Alors, quand on biso to lobi molimo, ça dit les spiritualité. Parce que quand tu es moto, les un esprit, ça esprit, montazo existait. Alors, et là, papa, ça y est là. Biso tout le monde a oh, il y a biso à tirer tout ça là, il y a un bango, il y a un bango, aussi la douane. Parce que nous avons biloko, nous avons pas bango. Mais biso, on va pas le biloko. Tout ce qu'il y a ça, les locaux, mon côté, na kata ko ya mu biso ekolo. Na o biso za na kata mabere le ko la matière. Papa, ça y est là, celui qui a jamais moqué sima. Na lere ya kala ba oya biso bakoko babanaki kosala oya bango avion na ndenge ya kindoki bazomwa bazokoma poto na quelques secondes na une personne aza déjà na poto. Papa ça y a la technologie wana lelo oyo ebunga biso ndenge nini soit et comment ya butu ndenge nini oleke ya bongo bima na moi, c'est-à-dire na lobaka ngo papa ça y a la toko koye tout d'abord bon mutu na biso bato mwingi ezali wapi bon mutu
moto na biso ezali wapi enfin ke nyonso oyo aussi là tant que biso toyebi te kote bo moto na biso ezali papa nyonso biso tokosala ekozala nul parce que moto okoki kosala eloko oyo concerne ezosala te eloko wana esalema ndenge biso tozali toza kobunda mpona mboka d'accord tozobunda mais but na biso oyo esengeli biso tosala tozomiyeba te mboka eza bloke wa tomiyebi te tozomona baoccidentaux bazoya kodomine biso na kati ya mboka na biso tozokomituna te boni monguna ya kodomine biso na kati ya mboka tozokomituna te me mokolo biso tokomituna oyo biso tokomiyeba nde mokolo mboka oyo ya biso ekokanga papa sayala nazongisi maloba epa na yo matondo papa na biso ya solo ete biso moko bana somi ekolo Congo to bana Afrika ndeko akomi déjà kuna ke ça choque déjà na kati ya Côte d'Ivoire. Bravo les Ivoiriens. Cette fois-ci ne cédez pas. Attention les Ivoiriens, mettez-vous, accrochez-vous dans cette histoire. Et bandi ya solo ya ebandi vent wana bande ko bena Congo to raté vent oyote. To raté vent oyote bande ko s'il vous plaît. Il est temps pour nous que bisope na kata vent oyo bande ko ba yeba peke biso tozana quelque chose na ko profiter nango to ko tikala simate pote ba seki bisope mingi ba fingi bisope mingi plusieurs pays africains ba mo na biso ba lâche ah le coureur de Japon voilà les coureurs de Japon ba congolais kaka basi ba congolais ba kaka ba sapeur ya buzoba tala mboka na bango ba peuple moko ba outil de nulle part ba nyokoli bango voilà tout ça na valeur surtout mes chers amis tout ça na valeur te ezana lobi ke na sobi voiture na lix na yibi mbongo na Congo bazo seka tala zobo tala zo c'est-à-dire que mes chers amis ya solo tout tellement to bundele Congo toyebi ça va déconner que tout tellement to bundele Congo parce que surtout télémité toujours continuer na makambo toujours landela bazoko sabiso et en commençant par l'opium du peuple la religion base clé oyo kena clé boa ya biso penza c'est la religion c'est cette connaissance que chacun de nous doit s'y mettre dans la tête que ah mais pourquoi banda ba kokona biso bazaka batako malere batata na biso ndenge moko mais minere wana biso et comme ça batu musu ba riche nzokate eza système donc c'est à nous de se mettre debout pour na toluka ndenge nini to meka ko sala bango voilà donc c'est une de comment papa sala bonsoir na lundi ba information que ambassade ya Rwanda a cause expulsé na Congo voilà il faut l'expulser. C'est-à-dire que c'est un assassin, un criminel. Et voilà, ce sont les genres de gens qui ont besoin de bango. Pour te azalana bango et longo pour te accompagner. Tu sais yebate, bande quoi ta pour le wakate. Oh que non, bolia mutu ya mboa, bolia soki nini. Ah, pas jusque là bandeko. Qui les gens qui défendent encore tu le mot jusqu'à présent. Non, mon bango c'est comme si ce ne sont pas des gens. Voilà, merci à l'olimité. Ma maman, vous pouvez faire like na bino, tu as posté un like na bino. Et c'est un plaisir na tango zo landa. Information tout ça ba débat boye. Et zo fongo la biso mayele. Et zo fongo la yo mayele maman. Qu'on sous-estime à kangote, c'est très important. C'est l'éducation. Là, nous éduquons des gens. Donc c'est-à-dire que c'est biso na biso to pesa na tole cause de la tête, mundele aya l'éducation. Aya l'éducation oyo et randa biso comme ça soit ignorant. Éducation classe oyo biso to kota o batata mon batata kota bazoba o batanga bandakala bango tu bazana confiance a mundele bon mon tike bacha ba kota bango éducation buzoba o ba kota ba formata bango bo kansa ka bazaba mayele non asaka licencié té asaka professeur d'université té o tourner professeur d'université mais dis-moi pour la Nini Congo et Sima. Oh, mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas quoi je dois faire. Moi, je ne sais pas cette histoire-là du Congo, là, c'est un peu compliqué. Voilà la réponse dans le Sangoana. Bango nyonso, bazoba na bazoba. Donc, quand ça que bazo éducation, nous avons bazo éducation, ou il renda bango ba ignorant. Éducation ba classe bango ba kota, et renda bango ba ignorant, ba comme au monde ka mundele liboso, c'est mundele mutifa diriger ngai. Na mboka nanga mundele mutifa loba. Ce mundele lobi oui, au monde beaucoup parmi biso, ba to comme otala ce au monde ka mundele lobi, ah mundele mutaloba ki angote. Eh, que ce mundele mutakoma ki angote. Soni na passe na mawa. Vraiment abonnez-vous massivement sur notre chaîne.
Alors, nous bobo strambala qui n'a binoté papa, l'osaka pa na yo maloba omboka yo. Losako papa sana topesa tembo na tata nzambi ya Kongo Tulendo na kombo ya Fongo Mvuluzi papa Kimbangu mama Kipa Vita na bakoko na biso. Alors il y a rapide pa ya ndeko Kimbangu ndenga uti koloba awa mais tobosana te maluba papa mafolo maki papa mafolo akotaki ezali na motuya monene na oyo tobimisaki likambo ya kintwati bapouvoir oyo ndeko alobi ezali bapouvoir oyo ezalaki na maboko ya basociété secrète na biso lokola kintwati oyo baboma en complicité faut le voir bien en complicité bana ba complice kimbangiste faut le voir kango voilà na ba kimbangiste donc pouvoir wana to soko lobi soki bandeko soki boluki boyeba ezali ba recherche wana sa Nikolo soki boluki boyeba bo comprendre ba pouvoir o ezalaki na kintwati donc sinon ba réponse nyonso yo boza komituna bokozwa yango kuna na kati ba pouvoir nyonso boza koimagine bokovivre yango kuna na kati bon ezali mosala monene ya kosala donc il faut koyeba papa sala ndenge olobaka biso sikoyo devoir na biso eza nini olobaka monguna il faut kokanga ye na maseke mais biso sikoyo il faut toluka mpe to comprendre expression wana kokanga monguna nona na masekeli koloba nini awa na poto tozosala nini soki tovandi awa na poto kosalaka bamisala oyo apambapamba oyo tokomema nini na afrique tokozonga na nini ndenge bamakambo ezobongoma boye tokozwa makambo na maboko ndenge nini crainte na ngai yango wana na mali siko ozomona lelo oyo bakomi koluka tokosala ndenge nini tokende wapi parce que soki boza préparé te na ntango siko pouvoir yango ekoya ebonga yango bapeshe ebonga yango yango wana oyebi eloko ya kosala te problème na biso yango wana alors baninga tozala curieux tosala ndenge bango basalaki koluka koyiba mayele nsima omoni baindien lelo oyo baindien baza na besoin eloko moko bote na accident na occident parce que basi bakoti basekele tout ya science naza wana 40% eza baindien 40%. Alors tu comprendre que tokanisa te que la manne va tomber du ciel. C'est notre travail. Puis, il faut pénétrer, kota, bien ça va se que sinon, tu es là comme côté. Voilà, merci mi papa na kanisi obimisi eloko moko motuya na ko compléter likambo ndeko malobi, c'est-à-dire que tout mituna bendien karaté. Vous savez votre rôle, vous la diaspora. Pourquoi vous êtes ici en Europe? Voyez bien, voyez éviter. Mais quand il y a quelqu'un qui a la formation de l'infirmière, à la formation pour ceux qui nettoyeurs, ceux qui mécaniciens, ceux qui chauffagistes. Attention. Bandeko, s'il vous plaît, diaspora, oya tikala simana mokili koleka congolais azate. Diaspora ya soba koleka, excusez-moi de vous le dire, d'ailleurs je ne m'excuse pas, parce que tu as mérité, mais c'est toi. Diaspora ya zoba koleka congolais azate tozana kata ba futilité totala indien ba diaspora bendien ndenge baza développer lelo un des a développé pour ba diaspora ba développer ngo Turquie obalano na kena Turquie osomba biloko soki Turquie eza développer lelo na technologie c'est parce que la diaspora turque ba travailler qui makasi voilà bazaki na Allemagne ba yiba technologie nyonso Allemagne ba kenda lango Turquie lelo eza même ba mindele bazo meka kubunza Turquie ba kokate ba ndeko s'il vous plaît tozana kata ba futilité tozana kata ko fingana tozana kata ko tongana tokoma mitema mabe tokoma ko yinana nyonso wana héritage ya colon héritage religion opium du peuple. Ayela bino aboma biso éducation atika biso ba ignorant sans connaissance et le lot to comme na tozaka ta poto tozobate pourquoi nous sommes là
Pourquoi vous êtes là quand apôtre autour de mon avis? Mais bon, moi, je suis venu ici pour étudier quoi? Oh, mais j'ai fait l'histoire. J'ai fait. Oh, tout n'a yé, n'a qu'à te moutou exalté. Boyebi, Iran. Boyebi, Iran. Boyebi, Iran, les lots, mondial a touché Iran. Parce qu'il n'y a pas de traîtres dans l'Iran. Il n'y a pas de corrompus dans l'Iran. Mondial a approché même gouvernement iranien. Ah, mes chers amis, Botanga pété. Botanga, bo découvre pourquoi les Iraniens ba comment lelo mundela zo banga Iran, mundela zo banga Turquie, mundela zo banga Indien. Mais bino ba bolole na kata mboka la biso ba kota na kata mboka la biso bazo yiba biso nyoso. Yona Indiango ana mbongo Indiango ayaki maboko pamba chez toi bolole. Alors papa bo senakelo ko moko maluba pana yo. Papa Sayala na bosana ki le côté mais juste na pesa bande ko moins éclaircissement par rapport à makambo biso zo mona lelo bande ko mingi bazolo bakaka nouvelle technologie mais ce qui autoni ne ko moko na moko mu wana technologie eza divisé na ba partie boni et qu'est-ce que signifie première partie et qu'est-ce que signifie la deuxième partie. Papa Sayala je crois que bande ko ba comprendre que magie eza nini peut évolution ya magie eza à travers les différents continents. Par là, technologie est divisée en deux parties. C'est-à-dire nous avons techno et logique. Techno signifie étude, logique, science. Papa, ça y est là, tu belé, tu vas le roi. Mais oui, et belé, tu vas le roi. On dirait technologie est science ou est aligné. Science ou est la carte ou est aligné. Ce qui ne lobby ne aussi, moi, contrôler à travers téléphone. Papa, ça n'a jamais été mon Matondo, les gens sont aliénés. Aliénation mentale, faisons ce qu'on appelle la révolution mentale. C'est là-dedans. Arrêtez de croire à tous ces pasteurs. Arrêtez de croire à tous ces politiciens. Beaucoup souka la souffrance, les Congolais. Réveillons-nous, quittons ces milliers-là. C'est-à-dire que ce sont des gens bornés. Ils travaillent avec l'Occident. Les trois CNLM Sarabino, ils sont ensemble. Les trois piliers marchent ensemble pour que yotika la pauvre malheureux de génération en génération. Voilà, Bandeko. S'il vous plaît, Tolongola. La carte ignorance. Luka connaissance. Luka connaissance. Pourquoi? Mais tout le lot, mais tout pourquoi? Pourquoi ceux qui papa ça la lobby, papa ça la té, ceux qui la lobby na yokiye. Ceux qui la lobby na yokiye, pour ne pas papa ça la té, voilà, kindo ki na yo voilà. Papa follow maloba para yo, toké. Mes frères, makamboana nyonso problème la biso eza na l'église. Kala kanjan par exemple moto yangani. On Zambia Kosala, à quoi on lit Boussam, Barabiso, on ne peut pas y toucher. Donc, Bakamata, Tiabiso, Molili, Namiso, Tokoki, Kolubila, Kindoki, Papa Kindoki, Ezali mystique, Ndekaka, magie. La magie va ensemble dans la science. Kindoki fait la même chose, c'est la même chose. Donc, Kindoki est un aminokonabiso, magie est un aminokonabango. Ndeba, Barabiso, Nzelawana, ce sont Moussala ya l'église. L'église de Moussala na bango yango wana. Yango wana bato bazoke no kutunda na l'église awo kokende lola akufi lola ngo omana ngo te. Papa na biso maloba na kombo ya vulusi ke mama ki papita ngeta. Matondo na kazi bolandi biso to sepe na ba like o ba tagi ba like to sepe na o ba mbala liboso. Vous avez la chance de vous abonner sur cette chaîne. C'est la seule et l'unique chaîne oyo ezo que tu peux savoir la connaissance. Nous ne sommes pas là pour vous enseigner n'importe quoi. Tu as vu Bible. Mais tout ce que vous avez la connaissance, ou l'équipe qui a la Bible. Ce que j'ai connaissance et vie. Mais pourquoi moi je bimaka? Pourquoi moi je kitaka? Pourquoi mon peuple sanaka? Pour vivre. Là, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Bakobisa yo science oyo ba muso azo kamtsake o mundela oya asal muso mona kala muso abiso ke no omoni azote lero chango na mai et c'est l'explosion habite mundela sala ki magie nzokate
matière wana soko mélange comme balé ça l'explosion. Ce sont beaucoup d'exemples où bisona bino toye bakangote to comment na bitura biso et asala ki ndoki asala ki magie, c'est la connaissance. Ce n'est pas pour rien que basala ki effort l'herbe yaki na religion na bango ba il faut arracher tout ce qui est anné. La connaissance, arracher bango, la connaissance ba koko na bango. Arracher bendango koko na yo azandoki. Bah, koko na yo azandoki, qu'on ne croit pas à tous tes ancêtres t'ont amené, t'ont laissé. Donne ça, nous allons brûler tout ça. Donne ça, nous allons mettre ça dans notre musée. C'est faux, c'est pas bon. C'est là des fétiches. Et ça qui ndoki. Oh. Ouais, on coûte dans la musée. Et que moi qui toque, hein. Bah, tiens, moi qui toque, hein. Vous savez qu'est-ce qu'il faut avec ça? Et là, on va courir ça la peau yo za malamu, bango ba ça la peau ban bango ba za malamu. Yo le bité, ba ça que OK, ya ba koko le za ki ndoki. Ntoko te, ya ba koko na ngwana et je tamu sa mukili oyo. Vous avez compris? C'est ce que moi je dis, la connaissance maïele. Vous êtes abonné pour la première fois à cette chaîne, n'oubliez pas, regardez nos émissions. Tu seras bien émission et belé à connaissance, tu expliques bien vos droits. Pourquoi tu es là? Pourquoi il y a na Congo? Mais tout il y a na Congo rôle les anini. Il y a na poto rôle les anini. Qu'est-ce que tu dois faire pour tes enfants? Ne pensez pas que vous nourrir le ban à pèse le rogolia. Et il y a comme la ketchup, il y a comme la soki c'est ça. Non! Ils méritent plus que ça. Il faut leur donner la connaissance. Bazo mérite qu'on liate, qu'on laisse rabaron malamu. Non. Bazo mérite autre connaissance pour lobby azara zobate dans la vie. Pour baninga ba kosa été pour avoir la connaissance à votre dire mais mon frère mon ami, tu m'as mené où? Non, on va aller là-bas casser la banque là pour avoir l'argent. L'argent c'est à qui? Moi je suis dans la maille là, la connaissance. L'argent là que nous allons aller prendre là, c'est à qui? C'est à moi. Oh non, c'est pas nous, mais nous allons voler. Moi, je suis dans la connaissance de Arolanda pour Barokosaï. Mais sur la connaissance, mais non, ce n'est pas à moi. Moi, je ne prends pas. C'est ça la connaissance. Donc, moi, je suis dans la connaissance. Mais ceux qui banent dans la binomie, parce que vous avez une connaissance. Vous avez une matière dans la côté. Bana bazo kolo kola ba niama. Bana bazo kolo kola ba ndeke. Et lobby, bobani kolela. Bana ba koma moburu. Bana ba koma na désordre. À cause kozanga quelque chose. Et alors, on donne ce qu'on a. Si tu n'as pas, tu vas donner quoi à ton enfant? Ce que vous avez en côté, tu vas donner quoi? Vous comprenez? On donne ce qu'on a. Donc, c'est-à-dire, ce que vous avez la connaissance, on peut savoir. Mais ce que vous avez la connaissance, on peut savoir. Voilà, vous avez besoin de soba, vous avez comment épeler. Et vous avez comment épeler, vous avez besoin de kula, vous avez une facilité. À ça, ndumba, à que vous pour avoir une facilité. C'est ça la vie. Alors, mes chers amis, s'il vous plaît, nous avons un lingi bino pour nous ambatina pour na bino, pour na sauver bino, pour na pesa bino éducation, pour na pesa bino connaissance. Oui, ok. Nazar ko la noé, azako peta. Boya to kota to kende. Na tom to juste to comme na mayel to be. Ah, mais pourquoi? Mais Félix, Kabila qui dit, viens, je vais te donner des pouvoirs. Ah, mais comment? Toi, tu es le président sortant, tu veux me donner des pouvoirs. Ah, mais il faut, si on en a conscience, tu vas te poser des questions. Mais pourquoi? Comment il va me donner des pouvoirs? Donc, c'est-à-dire que je serai sous commandement, sous ordonnaillé. Parce que c'est lui qui me donne. Exemple comme Moko, souvent ma yele ko tate. Moi j'ai des amis, auto na bango to tanga na bango. Monsieur, moi je gagne bien ma vie. Mais tu gagnes ça comment? Comment tu fais pour t'en sortir? Au retour à la question, comment tu fais? Tu gagnes combien? Ton salaire c'est combien? Mais comment tu es arrivé à acheter tout cela? C'est ce qu'on appelle la connaissance. Mais non, yaka, okomona, soko zweka ke loko tena le boko na yo, okomona, mais loko nga uti wapi? Et là, on va encore ticket la yote, et là, on va mundele. Il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices là-dedans. Et on va souffrir toute ta vie. On va là, on va dire, meubles, château. Mais on va dire, on va dire, on va salité. À quel moment, obligé, et comment il va t'aider? Parce qu'il souffre à cause de cette histoire-là. Il y a magie. Il y a mundele. Bakosaye.
Et voilà, beaucoup sont nombreux. Nakata Kinshasa, Nzokate Mundere, Asalango, pendant qu'on casse biso. Comme non, ceux qui te portent bon maïe, bah, comme on dépend dans la biso, dans la loge, dans la biso, dans la magie, dans la biso, bah, comme bah, soba. Donc, aïe, que ceux qui ont un lobby à Oyo, il y a un lembo là, un sima. Excusez-moi les termes là. Bah, qu'est-ce lembo là? Parce que Mundere Mouta Sali Ndenge, voilà, a commis ces zobaraï. Voilà. Et bon, bah, t'en as au compte na bango. Bon, comptez les politiciens comme ça, ils sont très nombreux, presque tous. Ils sont là-dedans dans la magie. Ils sont là-dedans dans la kacha loge. Ils sont là-dedans dans la kacha commandement à 8000 km, à 12 000 km. Et bah, à venir, pour suivre derrière. Ah, Bissot, vérité des urnes. Ah, Bissot, non, tout à Bissot, nanani. Et beaucoup de gens, il y a un sous-commandement et bateau, voilà, mes chers amis, na moni bolala qui vous a qui est belé, to teyaka, to pesaka conseil, to pesaka mayele, au profiter, aux huiles, au pesibe banana yo. Soko lobi au gardant pour yo moko matali yo, pesa bana pour le bas dans la pe bateau, yo kola yo, aux huiles conseil, madame. Voilà, matondo na binonyoso, ingeta, ibobo, to pesa rendez-vous na biso, samedi, lobi toujours, kamware pour me shokengindi, to robeta mbela poto za ba kengeli, shokengindi te, tokuta na mokolo ya samedi ingeta ibobo